Radio Télévision Lissolo, DSV, Diana sous le fait de vous perdre votre émission préférée. Ma soleil assez yanzete. La radio Lissolo maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lissolo avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lissolo depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lissolo dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolissolo.com. Bonne écoute. Alléluia. Radio Télévision Lissolo, DSV. Soyez toujours branchés et connectés sur la voie de Radio Télévision Lissolo. Votre émission préférée, la solo YCATT, DSV, Mère Solange, Seul des anges, en colère, Mavou Lipopo et Toulouse. Oh, Mavou Lipopo et Toulouse. Maman Coco, Maman Denise Mondini, la prophétesse Anne et Bibi, au salut des amis, Pasteur Abaké Odoubé, Prisme Digital, Paix du soir, Pasteur Philippe de Bouquet, Référence Daniel de Rotterdam, Pasteur Abaké Odoubé, Rédi Tamala, Solo, Bakaboyo, nayebi na kofika te profe Radio Télévision Lissolo, votre émission préférée. Oh, Basolo Yassé Yanzete, Belle Brigitte Touba, et Farigo, Elodina Floride, Jeta Kabouya, Ali Depo de Bruxelles, Mère Sophie Mawawa, de Farigo, des offres des affaires, Roto Alouos, les grands combattants américains de la Hollande, les combattants gauche, en direct de Roger Gavage, Yama Ekono, Acoustique, Radio Télévision Lissolo, votre émission, Basolo Yassé Yatiti, Animé Mardi, SV, Mère Solange, Sol des anges,
les anges. Merci, merci na bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso mokolo mwalelo na mpokwa mwalelo na pesi bino mbote esika bino bozali pe kimia ya nkolo bakofulusama kati ya mabota mabino. Nzambe amona na malamu pamba te ye mutu abateli ngai na yo. Ete tokoma na mokolo mwalelo mpe tomona na mokolo mwalelo na makasi na yo te, na makasi na ngai te, na makasi na mopesi mpema nde yende mutu apesaka mpema ya bomoi oyo tobengi le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oyo ngai na ndimela ye, yo oboya ye, me ngai na ndima kaka ye. Yasolo na pesi bana na nzambe nyonso mbote. Bolingo ezala kati na biso bo meseno. Oyo ezali la seule radio. Oyo ezali na trop de population. La seule radio. Oyo ela kabino masolo ya bien ya elengi. Me nasenga kaka na mama oya kopiaka ngai. Ha continuaka kaka ko kopie na ye. Yasalaka ne ba video ngai na lobaka na nga na audio pamba te mosala DSV asalaka DSV azosala bato misusu babimisaka ngo na ba video batekaka bazwaka mosolo ya solo bandeko lelo pe na ye na teme lisusu mosusu. Alors nakosepela na mama na biso oyo landaka ngai malamu yo landango pe na bokebi. Comme ça, ozwa yango, osalela yango video, otia na site, oteka, ozwa kambongo. Pamba te masolo ya se ya nzete, masolo ya mabala, masolo ya famille, masolo ya mizike, masolo ya politike, masolo ya bonkoko, nyonso na kati na radio lisolo, otobengi ya ba grand prêtre. Donc masolo tout ebanda na radio lisolo. Na banzi baleki bakozala kaka baleki ba kulutu bakozala kaka ba kulutu. Lelo bandeko tokoloba nini na kati na radio lisolo. Ya solo bandeko o bozali kolanda nga boyebike mokolo mwa jeudi oyo nazalaka na ngonga mingi te mena komeka kokende na lombango na masolo na ngai oyo nazali na yango oyo tokoki kopasola mpoke na journée ya mokolo mwalelo. Tem na biso ya mokolo mwalelo bandeko tozali na makambo misatu oyo esengeli tobeta. Makambo misatu oyo tokobeta pe tozali kosenga na bana mayele nyonso. Lelo ngonga na biso ezali moke oyo balingi ko intervenir bangonde bakowele la place ya yambo liboso mpamba te na kozala na biso mpo balanda na kati na bokebi nini tozali kopasola mokolo mwa lelo. Lelo ezali likambo eboma mboka. Likambo eboma mboka lelo tokosolola na yango na sumalobe. Lelo tokobeta vraiment na ndenge ya sumalobe. Bandeko nyonso boza kolanda nga bana mama bana papa lelo vraiment tokokoze na système vraiment ki abaya ya bana mai bo comprendre kaka masolo o masolo bankukuta. Donc il faut kaka to parlementer na ndenge kaka oyo ya kurudimba kaka ndenge ba masolo vraiment ke etimolaka. Lelo tokobenta ba masolo vraiment ke o ezali likambo eboma mboka. Likambo eboma mboka nini? Tokeina nous au commencement c'était la parole. Et la parole était Dieu. Alors bandeko liloba yango nde mutu oyo soko utiliser yango mabe. Yango balobi monoko na yo nganga. Yango balobi monoko na yo mbeli ya mino mibale. Monoko na yo soki olobi ekata ezokisa. Eloko nini bomaka mabala. Eloko nini tiaka problème na kati na ba foyer soit na kati na ba relation. Eloko ezali nini monoko. Eloko oyo etiaka ba problème na kati na foyer, na kati na société, na kati na makambo tu
ezali monoko oyo tobengi la bouche yango nde ezali mabe yango balobi ke l'homme qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés, mais celui qui s'élève sa langue c'est un homme prudent. Monoko oyo tozali kobenga monoko ezali eloko moko mabe yango bandeko bakulutu balobaka na tango moto akufaka oyo epolaka noki ezali monoko pamba te monoko ekoki kobongisa mboka pe monoko ekoki kobebisa mboka. Nini tozali koloba? Ye maloba mabe nini elobaki? Monoko. Ye songi nini elobaki? Monoko. Bandeko bolanda monoko oyo bozali komona ezali monduki oyo ekoki koboma mokili mobimba Hiroshima. Donc monoko oyo ezali bombe Hiroshima pe bombe anatomique oyo tobengi monoko. Monoko ezali bien okomona monoko kote ya basi bazwi batie ba rouge à lèvres na bango batie ba pomade ba décorer ba pomade na monoko na bango basali mais eloko wana bazo décorer kaka monoko wana ezali munduki. Monoko wana ekoki kosepelisa yo kaka monoko esepelisi yo mais monoko wana kaka oyo bapakoli rouge à lèvres ekoki koboma yo munduki monoko wana. Yango tozali koloba eponi te monoko ezala ya mwasi ezala ya mobali mais oyo tobengi kaka lelo tozali koloba kaka monoko. Monoko ezali bombe anatomique pamba te soko utilize monoko na yo na ndenge ya koboma mboka pe ke kufa. Soko utilize monoko na yo na ndenge ke mboka ezala malamu mboka pe ekozala malamu. Yango tozali komona minoko mingi ya bakongolais yango nde ezali koboma Congo. Minoko mingi ya bakongolais yango ezali koboma église. Minoko mingi ya batu yango ezali ko détruire batu na société. Yango tozali komona ngai nalingaka kokotoye bakongolais te. Nalingaka kofanda na milie na biso bakongolais te. Pamba te nini? Munoko. Nzoto mobimba eza nango bien mais munoko munduki ya munoko ekaboli batu bazale sika moko ekaboli batu basepele sika moko. Pamba te munoko soki elobi ekoki koboyisa yo feti. Ngai na kotia mutu nyonso tu en défi oyo amoni ke makambo nazali koloba ezali ya lokuta na munoko kaka ekoki koboyisa yo kokende feti. Na munoko ekoki koboyisa yo pe kolia biloko mwasi alambi kaka pona munoko oyo bimisi yango boyi kolia. Na munoko kaka oyo munoko oyo ekoki koyinisa yo na bato ebele munoko. Yango tozali koloba ke lelo tozali koloba ke likambo eboma mboka lelo bolanda nga na kati na bokebi. Nasepelaka nzembo moko eyemba sekele ya motema, sekele ya motema, sekele ya motema na nzambe nanga, sekele ya motema, sekele ya motema nga na nzambe nanga. Abandeko nzembo wana ezali malamu. Sekele ya motema ezalaka kaka yo na nzambe na yo. Lelo bandeko na ngai boyoka likambu oyo ekwei. Tozali na makambu oyo ekwei. Me ekwei tokokende nanu. Ndeko na biso bolimbisi ndeko na biso ya mwasi azalaki na kope na ye. Bandeko boyebi lokola ba jeune fille baza kokola aza na kope na ye me bazali pe kobima na kope na ye. Alors akomi komona kope oyo bazali na ye malamu lisusu te. Lokuta makambo kidi boye na boye. Akutani na kope mosusu atala lobi te lokola oyo makambo ezali mabe. Comme ça ngai na lingana nga oyo lokola nazomoni makambo malamu
peut-être tokofanda na biso bien akei alingi oyo mususu wana azali kosala tu atika oyo ye azalaki na ye liboso orke bandeko esika azalaki na oyo liboso azwaki deja retard ya zemi oyo tozobenga retard ya zemi. Alors lera tiki oyo wana akeko attaché na oyo wana me ye moko aeko yeba ke azana retard ya zemi. Alors moye ayebisa mobali oyo ye aeko kutana yete afandi kaka lokola biso pe ba congolais ba pambola biso soki okute na fille bosali 2 jours boyebani nzoto te oyebisi bana mai lokola banderson oyebisi bana mai lokola bapapi bisikita oyebisi bango ke non petite wana tofane déjà 1 mois 2 semaines eloko liboso na biso ezalaka neni no bukite obukite kobuka nini nzete obukite soko lobi non rien mon cher oza yumadi yozi kaka petit tiki boye 2 semaines boye bozaka ndenga bosolo mwana tata mwasi na yo il faut buka siko biloko wana na ba congolais ekoma lokola maladi atokuta na mwana mwasi 1 semaine premier jour deuxième kaka jour en tout cas soko mutu wana zongi mobimba loba mutu wana za congolais te mais soki azali congolais premier jour soki raté deuxième jour il faut kaka obuka nzete. Alors bandeko lokola pe jope pressé kaka premier jour akuta na momi deuxième jour alingi kaka ndenge bajo te kotikele tante soki buki te akokima akozwa mapapu il faut buke nano ba mapapu wana po azala jope a rapidité kaka petit moral pa abuki pe ba mapapu bala mai ndenge ni mutu na nga ndenge ni petit sona te siko makamu kitoko osali kipepele moto na ngai siko vraiment petit na comprendre vraiment na kangiye petit asuta jo wana me atikala na jo oyo zemi ezalaka muke ezoyebana te ezana muke ba semaine jo wana pe abandi ko continuer na ye kaka kobeta ba masolo go ravita ye boyebi bandeko soko zwi momisika esenga mwa ba ravitao donki na ninga muke te jo vraiment zo kende na sukuluku mbumbu na subulu na ndenge vraiment ya mystique ke no petit rêve ngai eleki ba 2 mois 3 mois boye petit ebisi ke en tout cas ndenge to ali awa banda kaka yango wana banda kaka jo alobi nini abi mais non yo landaki ba course ya trop mais na ça déjà na plan bon jo pe lokola nano abota te a trouvé yango meilleur alobi mwasi na ngai lokola tolingani bo nzambe apamboli biso na mwana promesse te atuni mwasi zemi yango siko ya combien de mois ya habité ezanano ya 1 mois et demi boye na boye 1 mois et demi or que zemi ezanango déjà ya 2 mois et demi ye alobi ya 1 mois et demi mais jo asepeli alobi petit oyo omoni kaka bandeko ndenge bimaka kaka na bafle kaka momi oyo alaki na jo wana mais jo wana azalaka donc kwangolo zozo te mais akutani vraiment na Olivier abeti biloko na ye pe akangami donc kuna kroko luozi ye vraiment azani makasi te. Or que bina filé à kroko luozi si kangamaka déjà kala mais tango bina filé kangamaka kala momi a comprenanga déjà ba masola tala kroko luozi moi bien te asala lokwa neta ke ngo linga jo mususu mais jo ravitayi moi epe alongoleza te itikali zeme bandi kokola kola kazemi zeme bazi ebandi kokola na 8e mois boye mwasi ya boti mwana premature ntendenge zalaka kaka mwana kitoko mwana pe aleli nye kitoko bandeko olanda lisolo yoga batu
Ah, mais zemi yango zalaki ya 8 mois. Mais mère, zemi zalaki ya 8 mois. Ndenge nini zemi yango boti siko. Ah, mais zalaka nango. Oyebi moi ba ba ndungu ndenge zalaka kaka ba nini. Mais eleki nango Jo asaka la confiance à Momi. Or que Momi esika zalaki ebi ke mwana oyo vraiment na boti ezala ngo mwana Olivier te. Olivier ndeki kaka pakola mafuta na mbebo. Mais mwana oyo ezali mwana Anderson. Afandaka nango na motema bandeko. Afandaka nango na motema bandeko. Afandaka nango na motema Afandaka nango na motema Mwana zokola afandaka nango na motema bandeko. Mwana koli webi bata songi bazalaka te mwana elongine vraiment mwana elandi vraiment boy. Jo asali lisusu amamiki lisusu oyo sike bafandi na ye siko ya mamiki oyo ye siko tu bina file Momi zemi mwana aboti na tango aboti sikoyo mwana akomi na bala mibale ya moko oyo abotaki na libanda me mobala yebi te oyo be mususu afandi na ye ya mobali bakomi mibale mobala yebi kaka naza na bana mibale. Ay. Mobala yebi kaka nazali na bana mibale. Sikoyo mwasi esika zalaki ezo sale mwa pasi alobi te esengeli na yebisa mutu me mutu yango na koyebisa nani likambo ekanga na kati ya motema nalingi mpe mobali nanga mobali mpe alingi ngai me mwana oyo aza ya ye te na koyebisa nani o baloba sekele ya motema ya ngana nzambe na ngai alobi te lokola nakomi kosambela esengeli na ngai nayebisa pasteur. Alors bandeko mwana mwasi ayebisi pasteur alobi pasteur naza na makambo ya kosolola na yo bandeko naza na makambo ya kosolola na yo pasteur alobi loba to prier. Merci Seigneur Jésus, merci nzambe na likolo. Merci nakomona lisusu ser pembeni na ngai. Tika ete oya ye nango pembeni na ngai. Ekoloba ye nzambe fungola motema na ye aloba nyonso abomba nyonso tutute. Aloba nyonso Seigneur ete akoloba yo opambola ye yo mema ye na nzela ya malamu pamba te nyonso tobengani milimo oye kauka ekende bisika bikauka. Amen, 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 amen. Sera lobi Pasteur alobi siko loba. Pasteur, ngai nazali na bana mibale. Nazali na bana mibale, alors mwana ya liboso nazali ko vivre na mobali mususu. Mais ezali nasalaki na nga na nkote. Bana ko vivre na mobali mususu, na yebaki te nzoka ndede asina kangamaki na zemi. Na yeko zoli susu mobali mususu zemi wana yeko manifeste menga mwana za ko reconnaître zemi wana za mobali otozani na ndaku te ezali zemi ya moto ya libanda. Mwana pe azokola mobali nanga pe alingi mwana ye mingi alobaka mon fils oya liboso apesa ye kombo na ye moko tala lingaka ye mingi mengai pasteur esalaka ngai pasi na kati na motema. Yango na ye pai na yo mosali na nzambe yo sunga ngai pasteur alobi sava mama tokobondela nzambe zalana na kimia comme ça to prier tokomeka koluka solution. Mama Simbinzela mama Simbinzela akeye pasteur bandeko mama wana oya eki koloba pa ya pasteur lokola se yebisa pasteur ke secret na ye ya motema soki pasteur alobi renyo ezali bamama bazanga te mwasi wana komaka mutali boso likambo tu eglise mwasi wana telemekelaka yango parce que pasteur ayebi
likambo na ye. Lokola ba pasteur ba congolais bazalaka na bango na secrete ayebisi mwasi na ye. Mame omoni mama Clotilde tala likambo ayebisaki ngai. Tala. Aha! Nzoka ndezalaka boye. Bandeko. Likambo eboma mboka bandeko. Ba mama pasteur na ebite banda lelo bolongolaka bango bakombo wana. Oh mama pasteur bengai mwasi ya pasteur. Mwasi ya pasteur songolo eno mama pasteur poza pasteur te. Ba mama pasteur baboma mboka. Minoko etoboka. Minoko mabulu. Minoko etengama. Minoko lokola madusu oyo. Na ebite na koloba. Mama pasteur mobomiye. Mama pasteur yoka mama pasteur. Akeya yebisi ye. Ayebisi lisusu oya ye. Ba fidèle ba mi. Ba camarade. Kuyebisa mutete Wibike sir nani wane mwana mususa zalaka ye te. Ya tipi na ye wana te. Wibi kuta yibise paste bomba ko yibisa mutete mama sa yebazi makabona yibisa mutete ngala yibisa mutete makabona yibisa na mutete ese batini ko ndeni ça va. Oyo wana pe kei abendi oya ye. Ayebisi mobile na ye. Oyebi fi wana bona bwe. Mwana wana salaka na ye mama pasteur ayebisi ngeza bo. Yoka jo. Affaire ni ozolo. Mais yabi mais na solo mama pasteur mama tayebisi nga yope na webiso bo. Yango mona na nga webiso makambu te. Osa mobile na nga na webiso makambu. Oyebi makambu na ko webisa mutu te. Osa mobile na nga na webisa o me yo bo lisusu bona bo. Mobile abi. Hansuka ndesa bongo Jope kote na eba ndeko. Ana pire master na eba. Mutula ngai. Oebike. Momi ana omona kana donki. Mona ane salaka ya jo ana tebo na bwe. Sango epanzani. Bandeko. Sango epanzani mokili mobimba. Sango epanzani mokili mobimba. Mama pasteur abomi mboka. Mobali andako ayebi. Akomi kotuna mwasi. Mwasi alobi na yebi na ngai te. Tala bandeko eloko tozali koloba. Eske bino bandeko bozali kolanda biso. Yo pe tango mususu ozana likambo wana. Okendo yebisa pasteur. Toko yebisa mobali na yo. Alors, oko yebisa pasteur. Toko yebisa mobile no. Bon, soko yebisi mobile no te. Oko bomba. Timu koloko kufa. Wana tozana ba question misatu. Okoyebisa pasteur. Ou bien okoyebisa pasteur te. Okoyebisa mobile na yo. Ou bien okoyebisa mobile na yo te. Okobomba secret. Timu kolokene kokufa. Wana natikeli bino. Bal. Bino batobo zali kolanda nde. Bokoya kokota bokoyebisa biso ke non. Te. Ngai na kobomba secret. Mususu abi te, ngana koyebisa wa pasteur. Mususu abi te, ngana koyebisa mobile na ngai na ko signer yoma. Bino moko boyebi. Toleki. Tokomi na lisolo mususu, oyo tokobeta lisolo bandeko. Oyo tozako benga. Gaya bandeko. Likambu ya secret bandeko. Okoyebisa yango nani. Likambu ya secret. Oto suka nano ya secret. Po ona linga na kota. Eza likambu ya sur le pardon. Mais likambu ya secret. Ndeko na ngai. Yo na ngai. Tamsu to bota libanda. Alors, toyebi na biso pete. Soki lelo kwele liyo. Okoloba nini. Siko bandeko, omoni likambu oyo, ezwi ndeko, alobi mokili mobimba ekwei. Nakobete na bino likambu mususu, esalamaka na kati na mboka ya Hollande. Pona kolakisa, lelo natalisa bino kaka makambu, po bo comprendre. Likambu moko esalamaki na mboka ya Hollande,
Pasteur moko ya mundele aza kolinga kokende koteya na kati na Kinshasa. Atali akutani na ndeko ya mobali moko balobi te ngana lingina keno teya na mboka na bino. Ndeko ana lobi ça va lokolo lingo keno teya na mboka na biso promesalité. Alobi na bon. Est-ce que mundela tunye tokoye ko sala ndenge nini? Ya lobi bon, il faut tozwa ba musicien. Pour ceux qui koyi ko teya na kati na mboka na biso, il faut zo ba musicien o ba betaka awa na kati na poto to kende na bango na kati na Kinshasa nde bango ba ko beta yo ko teya. Ya bien ça va. To me malisusu pe na 10 personnes. Mundela lobi ça va lokola nazali mosala nzambe ake bazui groupe Makoma. Bazui groupe Makoma bango nyoso tu vers année 2007. Azui bango ba Makoma na batu nyoso tu o boyokaki ba betaki na kati na Kinshasa pasteur wana Mundela teyaki. Alors bandeko ayebisi ndeko wana luka 10 personnes. Ndeko wana bandiko kosolo na bandeko. Bon, tozo kende Kinshasa bayebisi ngana luka 10 personnes. Na kati ya bandeko o bazalaki bazako luka 10 personnes bandeko. Ba Congolais ba bimata ba 250 ba 300 so ba kikaka. Kino fele ozala mukanda na okay na pasteur wana ba bimeli ndeko wana ebele. Ekomi likambu ya bitumba o bandeko. Ekomi likambu ya bitumba. Bitumba ekoti makasi mbila kwei nini pona nini ngai bachenga na liste te. Me bandeko liste zali ya 10 personnes batu babimi ba 200 batu babimi ba 170. Yebi sanga na mundele lekeli yeke no na senga ki 10 personnes me batu belewe ba ye wapi bitumba mundele abaye alobi te na kosala lisusu na bino makambu te. Me ti mundele wana eko zwa contact na ba mapasa oya Belgique mibale bakiti na bango na kati na Kinshasa bake kosala. Wana ezalaki pona kolakisa bino ke ndenge nini motema ya Congolais ezali. Congolais soki bayebisi ye likambu ye akolinga ye kaka sala ata azali na mokanda te. Lelo bandeko na eto solola likambu oyo ebomaka mboka kaka. Wana epanzi bandeko nyonso ya kati ya Hollande na 2007 epanzi bandeko conflit eye ayo lembongo ba makambo eye batuko bunda mbile kwei pona nini Mondela lobi kaka 10 personnes en foutela bango ticket bakende na ba musicien comme ça ekozala malamu tozonga. Tala bitumba ndenge batu babundaki na kati na Hollande ba pasolani ba chemise ba zoki kuna na kati na mboka Hollande. Po kaka Mundela lobi 10 personnes bakende na kati na Kinshasa ba accompagner na ba musiciens. Bandeko bomoni niveau ya motema oyo biso tozala nango likambo eboma mboka likambo ya ticket. Tozo kende kaka na masolo na biso ya mpoko malelo bandeko. Monoko oyo eloko natalisaki bino monoko ezali eloko mabe. Monoko ebomaka mboka, monoko ekoki kobikisa yo. Lelo tozo parler sur na monoko. Likambo eboma mboka, likambo eboma pe mokili. Defi baza kofanda na quartier, na kati na ngaba, defi bazali kofanda. Mwana mwasi mususu azali kitoko. Soki alekani awa, otali, olobi te. Mama oyo abota mwasi. Me mwasi mususu azali na ye mwasi. Azape kitoko. Na ndenge na ye. Alors, discussion na mwasi oyo kitoko makasi na oyo pe azali mwasi azape kitoko na ndenge na ye. Discussion oyo kitoko alobi yes etopata. Iyo kutu iyo kokiko bala yo. Iyo kutu kokiko bala. Bon. Ngako tu mtuna kitoko boy na bala te mtoko bala mwasi na bi abongo eske ko bale kipaka kitoko ou bien kipaka bi zaleli. Mwasi wana koswana lokola munoko esalaka nango epola etoboka
baswani babundi bato bakaboli bango mapango ekangama oyo mususu alobi na ko prouver yo mususu alobi oko prouver nga na nini abi na ko prouver yo fi oyo ya mabe totie kaka mususu ya mabe wana alingi jo moko tango alingi jo wana senteye me mobala kimi oyo ya kitoko akomi koseka muninga kofinga ye nayebisaki yo ni nayebisaki yo yoko mobali nini akofanda na obwela bwa yango babotse mwana basuta ye bandeko oyo mususu alobi ngai nazwi mwana yo mutomela milangi si tomona nga ata mobali akimi ngai me naza na mwana nayebi ke nabotaka abongo yo mutomela milangi yo obota pe batala yo nzoka nde na oyo alobaki na moninga ke yo mela milangi bota pe ya yo batala yo bandeko boyebi munoko oyo ezalaka babe esua mwana mwasi wana oyo pembe oyo kitoko wana esua ye effectivement pe aza na mwana te aza na mibali me aza na mwana te esui alobi bon fiyo na koprouve ye bafanda na bango meme lopango esika moko bandeko monoko oyo eboma mboka likambo oyo eboma mboka bafanda esika moko bamapango ekangamwa bandeko baseri wana na kati na Kinshasa sport oyo ya catch eyaki mabe na kati ya Kinshasa bandeko bazali kobunda soki bandeko balekani na fanfare bana nyonso na quartier bakolanda fanfare wana esika ekei batala kacher nini aza kosala marche alors ndeko wana ya mwasi mwana lalaki acheye na ndako alali na bandako na biso ya Kinshasa kana etoko alali bayoka na mopanzi fanfare ezali kobeta pam 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 edingwe azali kolekana na nzela bandeko batu nyonso tu na ngaba batondi na nzela fanfare ezali kobeta mwasi wana mususu oya mwindo alobi te nabimata mwa libanda ya balabala natala bakachera ngo bazali kolekana na bafanfara ngo ezobeta totala atala abimi libanda ya lopango na bango azotala bandeko orke mwana esika tikalaki pe yoki makelele ayoki makelele wana bandeko alobi te nalanda mama mwana bandiko nguluma bandeko boyebi bana soki aza konguluma alandaka mama wapi na kati na Kinshasa toyebaki ke soki mama kei zongo mwana akotika mwana kuna mwana azolandeti pembe na zongo boyebi ba toilette na biso ndenge ezalaka azolanda ye lokola pe azaki na mutu te bandeko tu babimaki bandeko likambo ya pasi pe ya mawa mwana wana ya muke makanisi kaka mama kei zongo ya muke mwana na mabolongo bandiko nguluma bandeko akomi na toilette bandeko boyebi ba toilette na biso oyo ndenge ezalaka na banzete biso bato babola oyo tozalaka na wese ya dale te ya banzete ya mabele mwasi oyo pembe wana nzoka nde azalaki aza kotala mama kuna azo yoka ba fanfare eza kobeta azo yoka ndenge ezali mwana oli alanda kote kuna mwana baluki na simandaku ayebike mama ke izongo mama wana oya pembe wana fi wana ya pembe atelemi aza kotala azo mwana pe mwana telemi na lupango na bango na kloti azo mwana mwana pe mwana azo kende ti na toilette bu mwana banzaki mama za na toilette bu mwana kiti ko kita kiti na toilette bandeko ezali kama mawa monoko oyo ezali kama mawa mwana kiti na toilette bu adindi banda komela oyo bino boliaki pondu oyo bino boliaki mfumbwa
oyo bino boleki madesu, oyo bino boleki dongo dongo, mwana bandi komela, egiubu, tyo, mwana kiti sikoyo. Emeli, akiti. Ndeko wana ya mwasi azali komona, kotala motema bandeko na biso ya basi ba Congolais, ba Congolaise bandeko. Mwana ndeko wana ya mwasi ya moni, ndenge mwana alandaki mama na simandaku, na ndenge adindi ya moni ye, me lokola yebisaki fi wana na kopruve yo. Tiki mwana dindi bandeko. Liri bata fanfaru baleki bandeko. Mwasi azonga boye. Atala mwana, esika lalaki mwana zate. Abaluka na sima, mwana zate. Atala boye, mwana zate. Abandiko lela. Mwana, abandiko lela bandeko. Bata fanfaru deja si baleki. Abandiko tala. Mwana ninga mwana te. Mwana. Famille nyoso tu batelemi. Bakembangu na gendarmerie ya Ngaba. Bapesi communiqué. Mwana moko ya muke, oya zweli biso mwana ya muke. Aya kopesa biso, tala mwana wana fanda kana venir boye na boye. Eleki ba communiqué bandeko. Butumo bimba mama zali kolela mwana na ye. Mendeko wana ya mwasi azali kaka motema. Motema pasi. Ndeko wana ya mwasi azali kaka. Mama wana leli. Famille bandiko lela. Luka mwana. Mwana baebi esika azali te. Boyebi batu ebele lokola bazalaka kaka. Oh non, bakacheri su bazalaka na bakisi na bango. Soki baleki babenda kabana boye na boye. Non, lokuta c'est faux. Mwana na wese nzoka ndesi adindaki na ye. Jeune fille wana pe afandi na ikaka nye. Matanga baleli mwasi fille wana leli. Yepe lokola bayoka na kate. Ako yepe wana te. Bayoka na kapete. Mwepe ya te ako loba pasi ya mwana rie. Me ye yebi sekre ke mwana dindaki. Lupangu wana balelie. Balukie. Oh, bandeko na ngai. Mama wana bandeko balobi. Te toluki mwana. Tomoni pe mwana te. Natango matanga ezali bazolela mwana. Bandeko pe soki bale mwa pondu na bango. Bazako kene kotikela lisusu mwana wana na se. Bazo kunda ye lisusu bien na zongo na bango ya minene. Bazali ko kunda mwana. Mutu azali na posa masuba. Ako kende lisusu ko subela mwana. O bazali ko luka azali wana. Me ko subela ye ko sala nyosu tu. Po ba hebi na bango te. Menzoka nde mwana na kati na wese. Mwasi wana azali wana yebi nyosu. Bandeko. Ayebi nyoso. Matange salami. Baleli. Mwasi wana bi. Nzambe. Yo mto pesa kinga ye. Soki pe kaka yo mto zuye na nzela na yo nzambe. Nasongi siyo kaka lokumo. Nazane liloka koloba lisusu te. Na luki mwana. Na monite. Na sali tu partout. Jour soka ozongela ngai. Likambu te. Me susi ya mwana ngai. Nakotikala kaka kolela mwana ngai. Nakotikala kaka kolela mwana ngai. Likambu ya boye kweleli nga nzambe. Nzambe na ngai. Osunga ngai. Mama lobite. Pona mwana nga na kozala toujours na kolela. Pona mwana nga na lingaki ye mingi. Atakutu mobali. Asentaki nga kimaki. Bandeko boyebi soki mwana bungi bongo. Na mobali oya sentaki yo ata kimaki. Eke koma ya. Mwana nanga kei wapi. Mwana nanga famille na bino boye na boye. Trouble. Me alobi na ebi nzela mwana keite mwana na tikaki awa. Na telemaki awa. Na ebi mutu ayibeli nga mwana te. Na ebi mutu azui mwana ngai te. Me likambu te. Nzambe akofuta nyonso. Ndeko atikali. Bandeko bolanda. Masolo lelo. Oyo eza masolo asa nzete. Na betela bino veba masolo boyoka. Ndeko wana ya mwasi na pasi. Oyo ya kitoko wana. Ye mtakumi sakaza kitoko. Mobali pe rien. Mobali pe rien. Mwasi wana mususu abite.
nakende kobala na ngai Yesu, nakende kosambela na ngai, me nalendisaka pe batu liloba na Nzambe, liloba na Nzambe, nalesaka batu liloba na Nzambe, po en tout cas likambo ekwelenga nakoma na nga kaka servante de Dieu. Mwasi abandi kokende kosambela, asa kokende kosambela oyo abungisaki mwana na église bateye balobi te. Soki olingi Nzambe afungola bikuke na yo, pardonne baninga na yo, ata bandeko basali yo likambu oyo eleka yo ndelo, yo leka na ko pardonne bango. Ndeko anatala lobi te, voisine na nga toyokanaka te. Lokola nakomi kosambela, nakotika te. Il faut nakende kosala réconciliation na voisine na ngai, na te eliloba na Nzambe, ayamba Nzambe. Ndeko ayepa ya ndeko. Aboni. Yoka malambo. Lelo kanisinga. Malam te. Nga koma na kosambela. Afandisiye. Te ndeko mwasi liloba. Te ndeko mwasi liloba. Bandeko. Nzambe asala kandete lobaka. Dieu parle des choses d'une manière à l'autre. Ya solo bandeko. Ate ndeko mwasi azwi molimo na Nzambe alobi te. Ngai pe sengeli na sala nini? Nakumisa Nzambe wana. Alors osambelaka wapi? Na sambelaka na église bwe. Lobi na koya tokende. Lobi ye wana bango mibale. Oya mona ki esika mwana dinda ki alobaki te. Oya betana ki gazon muninga koto ayebi te. Tokei. Bango wana nzele église. Bakomi kosambela, bafermisema, koteya, kokota ba mabondeli, banini ba mabondeli bandeko. Ndeko mususu oya mona ki mwana muteme sali ye pasi. Abandi kolela. Ndeko mususu atunya lobi nini oza kolela? Nini ozali kolela bite? Nga moko kaka nazolela kaka pasi nazolela. Menzambe akosunga nga kaka. Ndeko aza kolela nini? Haleluya. Haleluya. Radio Télévision Solo. Est-ce que la fête a dit non? Zamba merci Jésus. Radio Télévision Solo. Merci Nkolo, merci Nkolo Yesu Christo. Merci Nabande Konyoso. Oh, vous allez kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Solo. Peut-être Lelo Nzambe akolobela yo. Lelo Nzambe akolobela yo. Natango zalina kondima, natango lobi amen. Nzambe akolobela yo.
tokutanaka na baprobleme na kati na mitema na biso ya mabe ya likundu. Lelo Nzambe lobela bandeko nyonso bazali kolanda radio lisolo mingi pe bakutana na baprobleme oyo. Tango mosusu yo ndeko ozali kolanda biso na kati na radio lisolo, yo pe okutana na probleme ya boye basala yo. Tango mosusu ndeko na ngai, yo pe osalaki moninga probleme ya boye. Alors lokola yo osalaki moninga probleme ya boye, tozokende bokolanda esika oyo biso tokokoma na masolo na biso. Ndeko pe ya mwasi bandeko azali kosambela, bazali kokende meme église kosambela makasi na kati na intercession, bazali ko intercéder, bazali ko komisa nkolo na ba cri de joie. Oh nkolo, ndeko ya mwasi abandi kolela, oh Seigneur, Alléluia, nakokate. Ndeko mwasabi ayebisi ke non ndeko na ngai, Nzambe akosunga yo. Zala na elikia na ba problème nyonso tu, libala, mosala, bana, bawita ke pai na Nzambe. Ndeko na ngai ya mwasi, tika na exhorter na tango na mpoko malelo, oyebi ngai tozalaki na yo. Nzambe oyo na bongwami mokolo malelo, mwana na ngai na yebi pa ya kenda te, me Nzambe wana azwa ye. Nandelaka mingi pe nasambelaka mingi, mwana wana ke ton âme repose en paix. Soki azali na bomoi Nzambe asala kaka lolenge oyo alingi, yango nga na koma servante na ye. Me ma sœur na koyebisa o ete libale ya ekipai na nkolo. Nkolo nde mutapesaka na nyonso. Hey, ekimeli na biso refuge na biso ezali obele pai na ye. Ndeko na ngai ya mwasi tika kolela. Tala ngai ba problème na zwaki, me nakangami kaka na Yesu wana. Ebele ya ba problème, me lelo na koma kimia na kati na Yesu. Na lingai kokufa na susi pona mwana ndeko na ngai tika kolela. Me ndeko ya mwasi ayebite ndeko wana azali kolela nini? Azali kolela mabe oya sala, azali kolela ke soki na lobi. Eske bakondima ngai soki na lobi? Eske bakokangisa ngai soki balobi? Oh nakokende makala, oh ngala kufi na ngai, mena yambili loba ya kolo Yesu na mpoko malelo, me esengeli na ngai. Oh haleluya. Ndeko aleluya alobi te ser lelo ngala kozonga na ndaku te, me yo kende nakolala na église, nakolala na église nakumisa nkolo na ngai, nasambela makasi. Nzambe apesanga motema pamba te charge o nazali nango na kati na motema pona bimisa yango ezali pasi. Ndeko mwasi alobi te ma sœur, nakotia toujours na mabondeli, et puis ngai nakei tikala na kati na église na pasteur bako bokumisa nkolo. Vraiment biso pe na ndaku tokotia toujours na mabondeli. Ndeko na ngai, eske yo okoki kosala yango bongo na moninga ndenge to vivaka boye? Toke na masolo na biso. Ndeko ya mwasi atikali na pasteur, babandi ko prier na pasteur. Bandeko boye ba pasteur mosusu ya Kinshasa bazali ba pasteur oyo bayebi Nzambe pe babangaka Nzambe, baza na crainte ya Nzambe mpe basalelaka bon Nzambe na ndenge ya bosolo. Prière, ndeko mwasi abike no pasteur nalingi na loba. Pasteur alobi ma sœur loba. Nalingi na loba pasteur eloko oyo etungisa yanga na kati na motema na ebite, me pasteur nazali koloba nalingi na tia Nzambe na nga témoin. Soki nakokende prison makala nakende, soki nakokufa nakufa, me naloba vérité. Pasteur atunini na bi pasteur omoni ser oyo toyaka na ye awa. Pasteur abi oui. Ye mutamema en église oui. Pasteur ako ser wana en tout cas mwana ne abunga boye kaka akufa, mais ser to sungi ye kaka na makambo ebele, mais ser aye ko rétablir tala ser akomi bien akoma kote ape batu boye na bwendeko. Yo ata likambo ezali a dire soko lobi eza problème te Nzambe akosala. Ndeko mwasa bandi omoni ser o tozalaka ne awa ngana ye tobetanaki gazon, ye afingaki ngai,
ngape na finga ki to betana gazon na ba na prouver ata un jour mais nzambe alimbisa ngai ndeko mwasi bandi kolela pasteur ayebisie mama azala na kimia pe kimia ya nkolo ezala kati na yo nini alobi mwana na ye oyo balobaki akufa to bayiba ye mwana wana bayiba ye te mais mwana wana tangu ba edingo bazali kobeta babane kosala ba marche na bango kamaradi nanga kendaki ko telema kuna na kweya lupangu mengai na monaki mwana na ye oli alanda ye na nzela ya balabala mwana landaki na kati ya kikoso na toilette alandie na kati na toilette ngai lokola tosalaki na ba problème na eto banaye koyoka na te na monaki pe mwana kende kozwa mwana eza te nda kipepe te donc na tikaki mwana wana adindaki na libulu pe ndenge mwana wana kufa bango bayebi te mwana wana kufa ndenge nini bayebi te ndenge mwana wana kufa bayebi te mwana kufa ngai na yebi bayiba mwana te me mwana adindaka na libulu mwana wana akufa na libula toilette na bango oyo bazalaki na yango ngana lobi verite yango na yebi teke pasteur soki bakolimbisa ngai soki pe bakolimbisa ngai te likambo ya boye pasteur na lobi epai na yo na tie nzambe na nga témoin nakokoka koyebisa ser oyo te nakokoka pe kosola na famille na bango te nalobake nayebi pe namonaki ndenge mwana azokende nayebi te soki akolimbisa ngai nayebi te soki akofunda ngai na leta bakanga ngai nakende makala nayebi te yango nazali kolela nasali mabe liboso ya nzambe na ngai natiki ekelamu ya moke edinda na kati na libulu ekufa balela nayebi te soki bakolimbisa ngai o mosali na nzambe alobi zala na kimia na nkolo Yesu zala na kimia nzambe alobi ete venez tous à moi ceux qui sont chargés fatigués ngai na kopesa bino repos mikumba na bino nyonso boya nango epai na ngai solution ezali epai na ngai epai na nzambe rien n'est possible à Dieu soko epai na nkolo na makambo na yo nyonso tu bafardo na yo nzambe akotia yo pepele na ndenge akosakana te nzambe akokomisa yo une nouvelle créature des choses anciennes ekozala déjà passé okozala une nouvelle créature alors ndeko nanga zala toujours na elikia pe kondima oh ndeko mwasi na kati na kolela ndeko nangai o zali kolanda émission masolo ya se nzete na chaque jeudi oto banda ko pasola boye ndeko na ngai soki yo bayebisi yo mtozo kolanda radio bayebisi yo ke mwana na yo oyo akufaki oyo adindaki na toilette ngai namonaki natikaki azokende kodinda na libulu mpo ngai na yo toswanaki réponse eza na maboko na bino oyo bozali kolanda radio lisolo napesi bino nafungoli ligne pamba te mission na biso lelo eza nango mulai te nafungoli réponse sikoyo epai na bino okolimbisa ye to okokende kofunda ye na mbila soki okende kofunda ye yo soki okolimbisa ye yo eske ndeko wana ya mwasi akolimbisa ye pe akobosana yango tandike biso bakongole balobi ke kolimbisa ezali kobosana likambo te eske kolimbisa ezali kobosana likambo te ho bandeko esika oyo tozali na kati na communauté na biso natiki bino na lisolo wana na kozongela bino mpona kopesa bino eyano na lisolo wana mpamba te lelo tolingi kolakisa bino monoko oyo yango ntango moto akufaka yango nde epolaka bandeko na sote na lisolo oyo na kozongela bino na lisolo oyo ya misato pamba te na mesala na ngai koloba na mesala na ngai koteya lelo ndeko sosola likambo eboma mboka monoko ndeko moko azalaki na kati na mboka Hollande azalaki na mwasi na ye alors bandeko
ndeko wana ya mwasi, ndeko wana ya mobali akufaki. Tango akufi, alors bake kosala ba examen, ndeko mobali azalaki na sida. Ndeko mobali azalaki na sida. Mwasi afandi abombi secret. Bazui mobali bake kokunda pe mobali. Ah, fi wana tikala lobi te. Lokola mobali nanga kufi na sida muto ayebi te. En tout cas, ngai nakende na église na banda kosambela. Tango mususu nzambe akolimbisa mabe oya ngai, akopardone ngai, na koumela mingi na mokili na bokola bana na ngai, abombi secret wana. Moto pe ayebi te. Akene église. Kosambela. 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 En tout cas, ndenge zalaka, ba pasteur balobaka tuna, yebisa biso likambu oyo ezali kotungisa yo, sala biso boye. Ndeko ayepa ya pasteur alobi pasteur, omoni nga ndenge nazali awa. Nasengaka ba prière na yo makasi, nzambe oyo abatelaka yo abatela ngai. Pamba te ngai, mobali na ngai akufaki na sida. Yango pasteur na yebisi yo, sekele oyo, yo tiaka nga na mabondeli tango nyonso tu, pe na lingi na koma, mbotama ya sika. Pasteur alobi, oh, nzambe akosala. Ser, eza problème te. Mama nanga pasteur akei, ayebisi mwasi na ye. Mwasi ayebisi kamaradi na ye. Kamaradi na ye ayebisi kamaradi na ye mususu. Kamaradi na ye mususu ayebisi bandeko panzani Orlando Mobimba. Eyoko kweya na matoi ya mwasi. Mwasi anabi, oh, makamunindo na soyoka. Iyo keneko yebisa pasteur te. Okeneko yebisa pasteur, mobali na yo akufai na sida. Iyo moko pe ozali na sida. Iyo banzaki ko yeba na te, yeba niti. Mwaso na talabi, wow! Pa pasteur nzoka nde bazalaka boye. Ngai na ebisi likambo. Po prier po na ngai. Mokili mobima bayebi. Alors bandeko, oyo bayebi histoire wana na Hollande. Ezalaki lumbe lumbe mwete mwete. Yango bandeko, lisolo mususu esengeli oyebisa pasteur. Wala mena otuna bino mitune, lisolo esengeli oyebisa pasteur ou bien obomba oyebisa nzambe na yo. Est-ce que soko oyebisi pasteur, pasteur akobomba yo ou bien oyebisa nzambe na yo? Bandeko na ngai, lelo na kokende na bino na masolo pona koyebisa bino, okoki kozala na likambu yo koyebisa pasteur ou bien koyebisa nzambe. Oya moni ke soazan likambu na ye a se confier na pasteur, mais na lobi que la Bible dit celui qui se confie à l'homme, il sera déçu, mais confie-toi à l'Éternel. Alors ceux qui bandeko bayebaka ke ne confie pas à l'homme, confie-toi à l'Éternel. Comment que bandeko ya basi to ya mibali bakendaka ko se confier na batu oyo ba se déguiser comme ba pasteur, ba apôtre, ba prophète, mais bazali na bango ya nzambe te, yokei oyebisi. Mais Bible kaka moko zali ko tangelo bi, confie-toi à l'Éternel, ne confie pas à l'homme. Si tu confies à l'homme, tu seras déçu. Alors, bandeko oyo bozali kolanda, lelo na lingi mutu na muta kende na devoir à domicile. Mutu na mutu oyo azali kolanda biso na émission na ngai ya lelo, masolo ya se nzete akende na devoir à domicile. Est-ce que mwasi oyo babomelaki ye mwana akolimbisa to akolimbisa te? Mais lelo vraiment bandeko, nakolinga pe moto nakotisa mutu te, mais bolandanga na bokebi, bolandanga kaka na bokebi. Soki nakoyamba batu mibale, nayamba kaka batu mibale, po tomeka ko développer kaka muke, po nazali na mingi ya koloba. Alors ndeko na biso oyo zali na nzela singa kanga micro na yo pona ba dérangement, ezali ko bebisela ngai fichier bolimbisi ndeko. Merci. Alors, nakokende nano epa ya papa nanga Anderson na pesi yo 5 minutes.
pambate masolo o ezali mo ebele esengeli naloba vraiment que peuple congolais ayoka ngai na pesi yo maloba olandi ngai na oyo nyonso misatu yo meka ko pasola mpoke côté na yo 5 minutes. Merci. Merci mingi papa DSV pour na kopesa nga maloba. Balisoloise pe balisoloa nyonso o baza kolanda biso na ngonga oyo mbote na bino pe boboto ezala na kati ya bandako na bino pe babote na bino. Basije oyo ya lelo eza tellement kafu mais na komeka ko résumer boye. Est-ce que toute vérité est bonne à dire ou bien toute vérité n'est pas bonne à dire? Na banzi soki to révision dango na sens wana ndeto koyeba kozwa quand même et yano. Pamba te ba dégâts oyo ba pasteur baza ko sala eza tellement ebele que des fois bandimi bazoyeba te à qui se confier. Ngana lobaka ngo pasteur aza lokola douche. Omoni mutu soki akoti na douche akeko sukula. Atikala ka bolumbu. Bamira douche ezobona ye. Mais soki abimi mutu mususu a remplacer jamais bamiri wana epesa ka sekele ezoloba do krokwa luozi kuto uto sukula watala ye kutuboye tala ye kutuboye tala ye kutubo azopesa ba détail. Non. Esengeli na ba pasteur pazalaka lokola douche. Mutu aye asukoli amonisi bolumbu na ye abimi oyo ako remplacer douche kobetaka jamais lisolo que mutu ya précédaki yo a se comportaki boye to azaboye to azaboye. Et puis balobi avant de parler tourne cette fois ta langue parce que par ta parole tu seras sauvé et par ta parole tu seras condamné. Maloba oyo to bimisaka ezalaka na puissance moko boye bato mingi bakomprenaka yango te. Po liloba ka rolo liloba moko ya muke e blessé mutu peche mutu na pasi. Liloba mususu okoloba ya muke mais ebikisi yo na place moko boye kutu okokaki kokondima te. Alors na sujet ya liboso wana na yokaki déjà na landaki documentaire moko balobi un enfant sur 10 abotamaka na papa oyo aza ya ye te. Donc ba mama mingi penza bakoselaka ba papa ba rondo yango wana conseil na kopesa pena na bana mai soko za na doute na bana situ ba oyo baza na poto betela bango kaka test ADN po makambu esila. Pour na ko se confier na ba pasteur il faut toujours ko sala keba parce que biso ba africain to mesana na oba benga le secret africain. Songi na ye na yebisio na lobi ko yebisa mutu te yo poko beti lisolo ko yebisa mutu te o wana susa ka beti lisolo ko yebisa mutu te. Mais en fin de compte au mona lisolo e panzani na ngo quartier mobimba ou bien ville mobimba ou bien pays mobimba croyant que na beteli mutu wana koloba te mutu wana susa zu ya beteli muninga wana azo croire ka koloba te ndoka eza ngo le sous secret. Bazo kanisa keza secret alors que ça secret. Alors pour la sujet mususu wana lobby likamuna pardon il faut toyeba que pardon efungolaka ba porte pardon pe ko kangela yo ba porte ebele oyo mwana na ye akufaki wana eza nango ba conséquences pe ya kokangisa moninga ennemi. Pour soki okangisi moninga ennemi mais okosatandre eloko nini na moninga wana. Po tozomona ngo lelo meme bato oyo bazokende ba église mais Yesu alobi ke avant okende na église soki oyebi koza na problème na moninga na yo na nzela kaka wana mibongisela na yo avant ke okende kokota na église. Mais lelo tozomona ndenge nini muta okende église mama zokende église na ndako kutu aswani si papa na niveau moko ezalaka te bato bazokende église deux ennemis na kati église baza na bango wana pe bazosambela na bango. Alors biloko wana il faut to éviter yango en tout cas na kati ya biso ba congolais po ezoko sunga pete po ba conséquences eza lokola lisolo oyo esalami entre deux filles wana muninga amoni mwana zokende kudinda na libulu. Oui, de l'autre côté tu es condamné parce que ça qui non assistance à personne à danger ata bozoyo kanate mais faut sunga muninga po aza ennemi na yo mais wana aza mwana. Est-ce que
Nengo kangisaki mama ennemi. Est-ce que yango ndeko tina otika mwana akufa? Merci ndeko nanga Anderson 5 minutes na yo koki. Na banzi bandeko oyo bozali kolanda biso. Likambu oyo akokangisa binemi pe kanda na bato. Mingi bazangeli nango misala. Ezana bandeko ebele akei esika bazue na musala. Bazofuta salaire malamu. Na ville wana azana mutu moko oyo akangisa ennemi ou bien mibale. Mais ceux qui batindi eluka 2 personnes ya malamu esika bazofuta. Yango mona congolais akotala ebisi mutu kaka te. Chef na yebani na ngana batu te. Ou bien nazana ngana ba congolais te. Parce que bino boyoka nakate ndenge nini pe ya musala ko aya ko contacter biso ke non frère yaka ko sala place oyo ke musala ezali place o akoyebisa yo te yango moni lelo pe ekote ya batu mwa mingi na kati na makambo mena koleka lisusu ko pesa papa na biso Roger na pesi 5 minutes tozana 12 na 17 na yibi maloba merci Matondo mingi ndeko desve na landi na koti ya suka eloko ngana na koloba ezali boye bandeko mingi bazali wana bazangi boyebi ya bango moko alobi ke mutu tango moyebi te pe oko rendre service malamu te yo mi bengi pasteur lingo loba ke mutu yo muvunguli ma meme ozali ko conduire bampaka na yo mama ebiso likambo siko yo sono ko panza yango ce pasteur n'est pas converti tout d'abord pe aibi principe ya divinité te. Quand l'homme, la Bible dit que maudit soit l'homme qui confie à un autre homme. Batu bazali kozanga komi yeba. Tango yo mi yebite eza passe mingi. Tout d'abord, la concept oba église bazali kosala nyonso. La plupart na lobby. Boy ba binzambo ba yeba évangélique tout ça bazali kosala concept moko extérieur. Donc la conception moko externe. Le cola que bango ba yebite la réalité de l'existence puis qui montune puis qui bonzambe basé au conduit batu vers donc l'extérieur. C'est ce qui veut que les églises donc basé la conception mon côté qui bonzambe basé toujours basé sur une petite comportement de la parole et puis ba yebi yango peut na mosindo nango. Alors comment ko sali sa monde kona yo? L'homme tango ameyebi yemo ce qu'il est, c'est difficile que nous trahir de konaye, c'est difficile. Que nous peut koloba mabe de konaye, c'est difficile. Que nous koloba le kambo de yebis na mutute, c'est difficile. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est lui-même. Comment il va rendre bon service na moninga na ye? Pe amilinga kate yemo comment peut rendre bon service na moninga na ye? Et c'est ce que nous voyons. Mon peuple souffre par manque de connaissances. Vous allez kufa pe, vous allez kufa pauvre. Bobundaka nyonso kozali ko bomba tout ça donc ba vina bino kendele bosote parce que bino moko bozali en communauté na kibonzambe oyo nzambe nenga lingiri tango kaka bino bo changer makanisi na bino te jamais bokozala eren ba vina bino ba pasteur bozali ko vivre ba église na bino kaka na mwan bonga de disimo bazo pesa na mbongo moka ba banani ba ya tinsani wana c'est pas ça une église ne peut pas vivre de dons badisme non. L'église donc doit démontrer que ce qui est en moi est plus fort donc peut nourrir sans compter banani ba moyen mususu ya bato. Biso to bibotik poko sa bato ngani na komba Jésus Christ. Yesu sika ya azali penza na ma esala ka mingi. Bolo ba komba Yesu mas mixana na bini ezali ko bonga mateza ezali misala moko ya bakama mabe. Jésus alobaki vous allez les connaître par leurs œuvres. Yo passer na ndenge nini wana. Olo bomba sikoyo mwana oyo ayepa na yo kosenga sikoyo ko confie na po moni ke doza na natira nzambe yo kaka zo ndoko panda sanga mabe ezala ka bongo tendeko. Il faut confesser envers toi-même, être honnête envers toi-même. Si vous êtes honnête envers toi-même, comment vous êtes honnête par mon inganayo? Cher frère, l'homme pendant qu'il a découvert ce qu'il est, au souffrir la vie, on va toujours dominé par les autres. C'est pour cela que parce que vous êtes des aveugles, vous ne voyez absolument rien. Parce que ce qu'il y a qui a wanzamba linga qui a ibike, vous allez na musala na oli musala. Le pola yo ibi musala na te soko yepa pour reconnaître que nzambe zakat na yo. Tu mourras toujours dans cette ignorance, batwa saka na yo. Parce que maintenant nous toujours vers l'extérieur, ko yo kaka. Parce que tu n'es un aveugle.
Celui qui voit, il n'a pas besoin de ça. À quoi ça sert toutes ces histoires-là? Ça n'a pas d'importance. Merci et papa Nangai Roger. Nabanzi bandeko obosali kolanda biso lelo bokozwa ba réponse na bino tokobimate mais tango moko pe to mekanan kolanda toli ya pété to mekanan kolanda toli ya pété et pas ya pasteur oyoyo nde tokoyeba ko continuer masolo na biso. Jeune fille mobile solo bambamba. Au moment où tu vas na patrie. Mais ça la matin, tiens mobile à l'aise. Et là on va tiens mobile à traiter. C'est mobile tu musele kama solo bitumba. Ah kala mwana ndaba munene mwana mafifi muko mwana isoki. Kana pour nous se bangote. Donc te faire bango bote ti ka zote mobile ba tranquille. Ya mama yana mwa kuite ba ya kukuta nda kute. Mobile faut tiens à l'aise. Kana uti musala ye bando vérifier na. Papa bana mwana ko lo fimbia ouais. On bana fimbité wapi basa. Tango tala tala. Wata wakena musala tongo kutongo na musala. Ah moi c'est moi comment vérifier nga. Sur tika mbongo de 3000 mati 4000 ko sala ki a traiter ma prime la yo. A traiter ba kisi mbongo. Salela te yo vérité libale zakawana. Bana nde bakola mais libale za bino mbale. Oya libala soka benge ma chérie yo ka ba munene ti synthétiseur pain. Bando botamo na chérie dans yo neti moi soda. Papa yo. Et puis na ocha gate oui j'allais voter que libala pe moi matangala. On va sekina. Libala faut provoquer. Au comment bato mobile sur les gars c'est famille ma femme. Ah mobile sur ningi moi c'est femme ça na kachanda ko moyete. Faut ba stratégie. So mon mobile outi musala ye. Toli na pesi yo. So mon kan ya kendo late lambo isala ke zuwa wa pekisa ko wana molata kana kanai. Isala ko etika katika yo Dans le monde, là, tu entends bien, couture, on commence à passer au bima. Côté mes bandeaux, ah, ça n'a pas été couché par bima, côté, ça n'a pas. Mais la bima, qui dit que ça n'a pas. Qui a raté ça, nini? Au candidaté. Alors, ça est là. C'est moi, Mickey. Au moins, on va pas plus soulard, n'a pas aux autres sujets soulard. Ma rambacoute, on a vu, on va bêter ma babou. A commencé à aller me l'idée bien, mais à pongi. N'a mis ce côté soulard, on s'est soulard, ma rambacoute, on va choquer les cas. Azana moto mesoka lokwa soda ke nage maître yeba côté ya soko kola bi ami makola mabe la dios makenda rabar balingi kuitite makambo eleka soka lango te kolota ndota biete faut que bana fi maître tona mkido ko beta katolo te ata me maka bible zo sambela na noko dilo la te ke ba ame ma bible la tonda ba frese ba bengo te tondi ma te ba ko sambela te ba sambela te est-ce que nzela mula ba banda ngona mbango makasi na katika chokolemba te aya si ma ba ko double te ke ba rosambo ka bilola lela te nana yaki na nane kwa lela alors rosomi chola pona ni osanga bilamba utangola mutakala bango poto biso kisasa bakuta to kufa bango mbetu biso bitoko to nimbaka te to mesana bandunda na ba matembele mabunyo konda so ba tili sola piaka na hote ma ba timbela fo melama ebele batonda ba fesa bible so tami ko tamba na bango désordre so me ko bisene mto sambela ba comportement boy abandi ba fesa makasi mo ko kae ke bana fi comment ça fait que ça va tout sambela bato basaka na église alambela ba passer mais comportement mabe au katelo lingala na quartier poso ko évanoui après bandoko ça amina lele asa yindisi na wabi mabe être milinga ko sala pia ya libabete ba famille to ya nzamba yebio pourquoi mutu ambongo bakanga kaendo kitata bomi mutu na kisi osomona mutu ambongo bakanga endo ka bomi mutu nyosa ko batia ko pesa moyeba boya sala pia ko me charge nyoso mabe na famille kene matanga famille to yebite batama na kitasi mabatimbela yo tango mususu nani ko beta ma innocent au moins mwana mobala ba kisula na baro zo tije sula makamba kuta na mwana vie ba beta mabaku a commencé à aller me l'idée bien ma so pongi na miso ko tele sula rosa sula te makamba kuta na ngo ba choquer le cas azana moteme soka lokwa soda ke nage maître yeba kote ya soko kola bi ami makola mabe ba nyos bakenda ka barba lingi kuitite makambo eleka soka lango te kolota ndota bien te faut que bana fi eza lokola ndaka kofutela babongisa yango koleka pa na bino te mokolo kolongoza na susi oyo mokili ya nyongo komisi yango ya yo mwa nzambe apesi yo mbongo na mwa sante kitoko moni baninga pamba maître li mokili oyo okopolo konena bazala bapatron ava yo tala place basuka tala lisolo bakonzi minene badondo na mokili basuka wapi omona patron atya bambongo na banke bamilliardaire makufa na ba 57 ans 60 ans papa moko fiatere bosoloti lelo komisi 80 ans okamwa te nana bombi ya umbele na piaka na ye sambe témoin maître kosakana na vite oyebi mokili te fanda nye oseka moko na fulu te pe bete la fe comme ane bonisaka bato na feti ma oyeba ona mingi loba mukie
Est-ce que likelele na kati ya samba banga kanzoko pale kai na munene mutu mtakokasa lo mezira taina sukela ndenge pesa mela yo. Est-ce que soko sang munene la tolia ka bien ko le kabisa matanto mike ndenge santé banga mela yo. Oyeba maître osa bien. Ah to sala ka musala salite soko sana konzo ko matate. Amen. Est-ce que la fourmi va s'en aller quoi? Ça va s'engager qui va manquer bien parce que comme vous êtes couffé il m'a minute. Alors bongo yo kalo. Salut là. Ça m'a dit dans le besoin kana. Affaire de ta mona raté, ça va qui pongi, anima raté. Anima. Le bon mu ta la ponimba, ça c'est là. Faut saler là. Obanga munena mukirite kangama na nzambe oye koya. Soko tali ki un jour te recouvre tela muninga fier pona. Yoko li solo. Bafinga biso nini 30 ans ndako tozela ka fufu to tanga te ba fantire bandaka kisenzo. Merci. Ye pas trop ko na famille bien ba poteler nyos. Tala ba jeep bandako tina Paris, tina Afrique ici la zana bandako. Yandanga bien. Ba garde corps ko lata bien. Moi to ko kae. Ko tela biso ler nyos. Yoka to lieu. Comment mukolo patron ko kufa ngamo bola kisenzo na kufi toke kutana ba voisin na cimetière kinkole mutako benga na muninga bandako na ba fatiro sundoli ndenge on nina ko taba piakia na matikuna cimetière matiko zokola mutako kata vanité Sorole ni sangana mukilipona Boso na patron kufi ba tiata $100 la nzamba saka mopao 0 sur 100 tout est vanité olenga raté Maître, bisanga mukileza ka pona tangu mukeso kati motema nyoso na maye olenza muninga te nzote za mabela pamba to batela kote to kokota lola to yaki ya nyongo oye libela te ko cha muninga fierté ato kati kofo kati mande fo nuna te ato bombisi ka pembe na yomba mwindo matame ko dessiner te ko kimanzela to soke ndo kufolo lendo no pona zonga mutu. Merci bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision du solo wana ezalaki mwa sport chamuke mpamba te bandeko bozwa mwa tangu pe ya koseka ya koraisonner malgré ndeko na biso makambu oyo alobi ezali makambu ya motuya oyo sili koloba na kati na makambu oyo mais bandeko mingi bokozwa ngo aventure mais ya motuya ezali bandeko oyo bozali kolanda biso na mpoko malelo mwasi oyo wana abandi ayebisi pasteur alobi pasteur naloba pasteur ayebisi bon si c'est comme ça en tout cas nzambe alobi ata masumu mabino mayindi lokola mbula ngai na kokomisa bino bule koleka bule boya nango epai na ngai mama alobi mama pasteur Pasteur Abisi que non, ma sœur, esengeli o solola nandeko ya mwasi, awa na kati na église yo nangai nandeko ya mwasi. Nzambe wana na ebi nzambe oyo asalaka kati na ngai. Alors, ndeko mwasi alobi problème ezali te, nyonso napesi kaka na nzambe. Kende na ndako. Ndeko mwasi akei na ndako jour ya dimanche basambelaka église ba prier basambeli pasteur atei basambeli tango église epanzanaka bandeko nyonso tu bapanzani mais pasteur ayebisi ndeko oyo ya mwasi alobi te yo kotikala batikali église epanzani nango pasteur asui ndeko wana ya mwasi mibale bafandi sikoyo na kati boyebi na selule asimbi kote oyo ya mwasi ya kitoko na oyo mususu asimbi na loboko wo abandi kote ya bango mibale alobi sœur est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Sœur wana bi oui je crois en Jésus-Christ. Sœur, yo pozali ko croire, alobi oui, je crois. Est-ce que yebi que le pardon c'est une puissance qui libère? Ndeko mwasi abi oui, na yebi. Nzambe alobi soki o pardonner te, ngai pe na ko pardonner yo te. Pasteur alobi, est-ce que parmi bino bokoki ko pardonner? Ata likambo ngo oyo koki ko sala yo pasi, okoki ko pardonner?
ndeko oyo mwana dindaki na toilette ayebi likambo te abite ngai ata likambo eleki pasi ndenge nini me lokola sina mikaba na ngai pai na nkolo Yesu te nakolimbisa na nga kaka pasteur nakolimbisa okolimbise me ndeko mwasi alobi te papa pasteur omoni ngai na ye pe tosalaki na makambo me likambo wana nalanda te na te ya ye lelo azali na kati na eglize nga nakolimbisa ata likambo eleki ndeni nakolimbisa pasteur alobi tosambela babandi kosambela alobi nzambe nabeleli présence na yo na kati na biso yo lobaki esika moko to babale basatu basangani pona liloba na yo ozali au milieu de na tangu oyo nkolo nazali koinvoke présence na yo nzambe nyonso tokoloba awa na mpokwa mwalelo yo ozala motu esika oyo motema nzambe yo touche motema ya moko na kati na biso nyonso tokoloba awa tolingi tobima na solution me nzambe yo bakokamba biso mpe oyo bakopesa kimia na mitema ya basere na biso mibale ya solo nzambe yo lobaki moto oyo azali na masumu ayepai na yo alobike nazali moto wa masumu nazali moto pamba liboso na yo yo oyebaka kolimbisa tika ete basere oyo pe mibale baye liboso na yo bazo senga pardon na bango pe kotumela masumu na bango nzambe yo meka kolimbisa opesa motema yesengo sikoyo bandeko likambu ebandi na tango wana alobi ser na kotanga bakombo te bandeko po likambo ezali makambo ya solo na kotanga bakombo ya baser wana te abi ser oyo alingi po asolola na yo ser mosusu abi bon ça va problème ezali te abandi ndeko na ngai ya mwasi pour l'amour de Dieu na ye sikoyo pembeni na yo na ye pembeni na yo ndeko ya mwasi afukami pembeni ya ndeko ya mwasi abi te kofukama pembeni na ngai te nini loba kaka ndeko na ngai loba kaka nini o te na ye olimbisa ngai na mabe nasalaki yo olimbisa ngai na mabe ndeko ya mwasi ayebisi ete fanda kofukama te nini abi te na ye na mabe nasalaki yo oyebaka un jour toswanaka na yo yo ofingaka ngai obotaka te omela milangi me ndenge ofingaki ngai esalaka nga kanda ya kosakana te mpe nazalaka na kanda no tobandaki koyokana te me mwana oyo yo oyo bandaki koluka bayiba oyo bandaki koluka ngai nayebi mwana wana tangu bakomba kachi ezali kobetama bato bazali kosala marche yo kendaki kotelema na coin mwana landaki yo abanzaki ke yo ozali na toilette ngai namonaki me nakendaki kozwa mwana wana te po ngai na yo tozalaki koyokana te me natikaki mwana wana bayiba ete me mwana wana akufa adinda na libulu ya toilette na bino ngai namonaki bandeko ezala na place na yo mwasi wana bandi kolela bandi kolela tomboki na ndenge kosakana te abandi kolela alobi ndeko na ngai kaka pona koswana toswanaki nzoka nde omonaki mwana na ngai me otiki ye adinda na toilette donc ndenge tobandaki koluka mwana yo ozalaki wana otiki biso tokei na la voie d'Isaïe otiki biso tokei na komi na ngaba otiki biso totamboli na bandenge nyonso tu ti ndenge nazali kolela mwana na ngai ndeko yo yebaki na yo ke mwana bayibi ete me mwana dindaki na libulu ya wese ndeko na ngai mwana mwasi abandi kolela bandeko mwana mwasi abandi kolela me alobi te likambo oyo nasala boni nzambe na ngai yo lobaki soki olimbisi te nga na kolimbisa te me nzambe ndeko oyo aye koyebisa ngai nalimbisi yo
nalimbisi yo ndeko na ngai ya mwasi na nyonso oyo osalaki ngai, me ezalaki yo te, ezalaki molimo ezalaki kati na yo, me ngai nalimbisi yo pour l'amour de Dieu. Nzambe na likolo na lola aleka na kolimbisa yo, nalingi ete nzela na ngai ezala na mabaku te, mokolo na suka nga nakutana na nkolo na lola, mokolo na suka nkolo ajije ngai te. Bandeko, yo ozali kolanda biso na pokwa malelo, soki ezalaki yo okolimbisa yango moni parmi biso bakongolais bakongolaise tozali trop rancunier, epai na biso pardon ezalaka te, epai na biso bakongolais kaka koyinana, ye alobaki, ye abanzaki, ye akanisaki, yende asuki lelo, epai na biso bakongolais ndenge wana. Eske lelo ndeko oyo ezali kolanda biso na radio lisolo, tala ndeko mwasi oyo azalaki na ba problème, me ameki kolimbisa ndeko na ye oyo amonaki mwana azali kozinda, me atiki ye, alimbisi ye. Bon siko ndeko na ngai yo ozali na moninga na yo, likambo moko ya bafitilité, ngai kutu DSV nalobaka na ngai nalimbisaka batu nyonso tu oyo basalaka ngai mabe, ngai nalimbisa na ngai bango nyonso. Soki oye pai na nga na koyamba yo, nalimbisaka batu oyo nyonso tu basalaka ngai mabe, bakendaka kokosela nga makambo, balobelaka ngai, basalaka boye, nalimbisaka bango pour l'amour de Dieu. Pamba te nalingaka nalimbisaka kaka bango po nzela na ngai Nzambe apreparele nga nzela ya malamu, nalingaka kozala rancunier te, yango nalimbisaka moto nyonso tu ata osali mabe na kolimbisa yo. Pamba te nalingi te nzela na ngai koma mobulu, ngai moko mpe nazalaka mutu ya mabe, nasalaka mpe masumu, yango nazala na motema ya kolimbisa. Bon sikoyo bandeko na ngai oyo bozali kolanda biso na mpokwa malelo na kati na radio lisolo, yo na noko na yo yokanaka te, me église okendaka, na mobali na yo oyokanaka te, me église okendaka, na quartier yo fandi, na ville yo fandi oyokanaka na batu te, me na église okendaka. Ye kutu likambo wana antuka te, jo yo yokanaka te na jo wana, o te ya funda nge pa ya momi na ngai pa mona yenga na momi mosusu boyokanaka te. Alors bandeko, soki yo ezalaki yo basali yo likambo ya bongo, okolimbisa to okolimbisa te. Bandeko oyo boza kolanda biso na poko malelo, nalingi bino nyonso tu bokola, nalingi biso pe nyonso tu tokola. Le pardon c'est une puissance qui libère. Est-ce que yo koki kokoma na kapasité ya kolimbisa ndeko na yo oyo asali yo bongo? Balobi olimbisa ndeko na yo oyo asali yo bongo. Bandeko na ngai tolobi ndenge ndeko Anderson alobaki, toute vérité n'est pas bonne à dire. Lelo keye pa ya pasteur oyebisi eke nazali na bokono ya sida, pasteur ayebisi mwasi ayebisi batu nyonso tu na kati na église okomi mal vie. Ndeko na ngai okolimbisa pasteur wana, okobandaka kokende église wana o pasteur apanzi yo sango na mwasi na ye, okobanda okende église wana, bandeko misusu na kenda te. Pona nini pasteur? Alors bandeko oyo bozali kolanda biso na mpoko malelo, nalingi mokolo malelo Nzambe alekana na kati na mitema ya bato. Ngai moko o nazali kolobela bino, nazali parfait te, nazali pe moto na masumu. Na ba prière na bino nde Nzambe akosala. Yango tozali kosenga na bandeko nyonso tu boyeba ko soutenir les uns les autres. Pamba te muninga mususu akoki kozala faible, me na libondeli na yo Nzambe ayoki. Na tango fandi na kati na ndaku, olobi ndeko na ngai osengi epai ya Nzambe, olobi ke Nzambe na ngai, Nzambe batela papa DSV, Nzambe
batela papa DSV na oyo nyonso azali kosala. Batela papa DSV na oyo nyonso to azali kosala. Nzambe pesa ye makasi na musala oyo azali kosala. Nzambe na kati na bitumba oyo ezali koya kati na ye. Nzambe yo sunga ye. Sunga ye. Soki osungi ye te ya kokweya. Nzambe batela libota na ye. Soki olobi te Nzambe wana kosala te. Yango tolobaka bandeko na ba prière na bino. Esika oyo batu babundisaka biso na butu to na moi. Yo mosali na Nzambe oyo landi biso na mokolo malelo. Chama bolongono na kati na radio lisolo na se. Yeba kokumisa Nzambe. Bandeko nyonso tu oyo bolandi biso na poko malelo. Ezala libaku te kati na bino. Me soki ozali na bandeko na yo. Yango balobi luka kimia na moto nyonso tu. Kimia na moto nyonso tu nde Nzambe akofungolela yo. Yango moni bandeko misusu bazali ko progresser te. Bandeko misusu bazali toujours ko vivre en cascade, vie mabe. Trop de problèmes na batu. Oko s'en sortir ndenge nini. Moto oyo sengeli a aide yo. Moto oyo sengeli a lakisa yo ate sika moko boy. Okay? Yo zwa musala. Yo sombelo kwa malamu. Yo bonga. Melokola oza motema li kundu na bandeko. Ndenge nini bandeko bakolakisa yo. Na banzi bandeko bolandaki biso na mpoko malelo. Esika oyo bitumba ebibaki na kati na Hollande. Pona pasteur alobike. Apanzi ayebisi mwasine mokili momi bayebike. Femme wana zalaka na sida. Bandeko, toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce que okosambele pa ya pasteur okonoko tubela to okoyebisa na Nzambe. Bandeko nyonso tu bolandaki biso na mpoko malelo. Nalingi ete émission oyo mpoko malelo. Ezala litato likati na yo. Yo o mema kondima na yo lisusu likolo. Otuna na Nzambe na lobi Nzambe. Pesa ngai motema ya koyeba kolimbisa. Nzambe pesa nga motema oyo ya komikitisa. Nzambe pesa ngai motema oyo na koki kozala na bolingo. Po ye moko nkolo alobaki na kei na tikeli bino obele bolingo. Oyo ndenge balobaka na bakatolike oyo azangi bolingo akomona Nzambe te. Pamba te Nzambe ye moko azali bolingo. Na bolingo na ye yango atindaki mwana na ye nkolo Yesu oyo akitaki pe akufaki pona yo. Na ngai to zwa bolimbisi ya masumu ya solo na bolingo oyo Yesu azpartajaki na bapotolo na ye na bolingo wana oyo atikelaki biso. Soki ozali na bolingo na kati na mobali, ozali na bolingo na kati na entourage na yo, ozali na bolingo na kati na mwasi na yo na kati na ndaku, nkolo akopambola yo. Mibale ebele bazali koluka bazali kozwa te, mpamba te mwasi na ndaku azali esclave. Azomone lokola nyama. Ndenge nini Nzambe akoki kopambola yo na mwasi oyo azali na kati na ndako azali komone nyama. Nzambe anapesa yo mbongo, apesa yo nyonso tu. Na banzi bandeko na ngai oyo nyonso ezalaki na mpoko malelo bandeko. Boyeki yango malamu. Esika oyo nabeti libaku na kosenga bolimbisi bolimbisa. Esika oyo pe kei na nzela bokumisa Nzambe. Nazali obele mutu pamba liboso na bino. Me oyo tozali koloba tozali kaka kobakisa un plus. Nayebi ke boyebi yango. Me ezali kosenga nde bezersis. Nzambe oyo tozalaki na ye na mpoko malelo oyo abatelaki ngai na yo po toyoka message oyo to lisolo oyo apesa bino kimia esika kimia ezalaki te. Ezalaki toujours yabino DSV Diana sous le foot de vous pertal moto toujours na kati ya bato mobali ya mère sol des anges mpe na pesi mbote na bandeko na ngami bale oyo lelo tolobaki tozana bango le commandant Kroko a Luozi a Anderson pe na papa Roger na Brésil pe mbote na bandeko nyonso tu nde tokutani na ngonga ya lobi na masolo ya se ya nzete konkolo mokonzi zolo kumo. Haleluya.
Salama